Logiquement parlant, ceux qui totali ba combattants ba se retrouver té. O bazo se retrouver zaba na poto. Fachi banda du pouvoir na ye bato ba nyokwami o aloba ke nazo retirer signature base mutesali ete ye akoma place wana. Mais banda komi président a négligé base. Tout mona ka ba camarade ya poto, bato banda oteka ba journal. Bato banote ka bambala na poto bangwande bangwa bazo se retrouver na gouvernement ya Fachi. Ni Félix asa eloko te. Ne fisa kuti ke mutu alaki liboso nanu azonga ke ye alonga na ye nanu. L'année échec neni na ba campagne na bango na ba projet na bango ba ebisaka biso peuple a revivre bien. Kabila a se biso en même pas. Ye fa banda na pa social a koki angote. Po Kabila sela biso banzela nyonso na mamu nyonso tomonaki ye fa bandela nanu projet na ya liboso fa zala nango social ya kolia peuple congolais a prometaki biso congolais abandolia 3 fois par jour na minute o Kabila banole sabisa ta loso na madesu to tonda te mais yesu ko la li sabiso na njala na projet to kolia soso mobimba yo moko to komi pe pokwa to la linjala to vivre to matembela otokisa to regretter nango makasi parce que ya lobaki aza quinois aza congolais quinois abongisa peuple congolais on comprend batu ya peuple de bando pesa bango misala batu ya IDPS ata numéro matricule ya te ba pesa bango ka whisky na gene. Bon, ce qui vraiment totalement bien évolution Mboka pour le moment Mboka est embolaté. Ne bande les allées raison à que FCC yen mutazo bloqué. Bon, le lot soi-disant Fachi wana comme majorité. Na munoko majorité mais tozo monati le lot 3 mois ngo le gouvernement zo bimate. Biso petit peuple ndeto comme souffrir. Biloko bandi ko mata cause nini gouvernement ezo bimate. Wana vraiment biso na changu toza mécontent nango. Banda babanda ko loba o bakosi ekomi obasi baluka basi babakisa na gouvernement pour gouvernement bima liboso ezalaki balobi soi-disant bazowela ba poste po batu nyonso baye union sacrée baloba ke baye po na intérêt ya peuple le peuple d'abord mais tozotala tozomona peuple yango d'abord tozomona te bazotala ka ba intérêt na bango bawelela ba poste bambongo makambo na bango biso petit peuple to souffrir. Soko ke na marché ozomona ke biloko ezalaki 2000 et comme 2500 3000 et comme 3500 tous les jours biloko ezomata petit peuple biso to souffrir tozomona clair te na makambo ngai union sacrée to kopesa échange total à gouvernement ko bima total à banano batie na terrain po eza kwa match équipe salami to ebe équipe ngo te tant ba okota na terrain le gouvernement ezobima nde to koyeba. Est-ce que bache bateau peuple ko sepela ou bien bache ka bateau bayibaki bazo changer kaka poso ba otikala kaka nyoka donc toza na posa bache la biso bateau non ba kota na terrain ba beta balete ba kota na jeu. En tout cas biso bana changu tokoleka otomboka parce que ça bilongi musuto tia déjà rouge. C'est comme ici atanga ki classe à la ministre abotamaki ministre akoli ministre akufa ministre tandis que batebele pe bazotanga baosilisa baza posa pe bazo ebonga na tota ndeni ba au travail. Logiquement parlant ceux qui totali ba combattant ba se retrouver té. O bazo se retrouver zaba na poto. Fachi banda du pouvoir na ye bato ba nyokwami o aloba ke nazo retirer signature base mutesali ete ye akoma place wana.
mais banda komi président a négligé base. Tout le monde a ba camarade ya poto, bato banda teka ba journal, bato banda teka bambala na poto bangwande bangwa bazo se retrouver na gouvernement ya Fati. En tant que bana changu banda to botamiti to kombo neti ngai na tozwa carte de citoyenneté. Procédé na bango wana ya recensement eza nango mabete. Po toza na posa pe tozo ba carte pour citoyen. Mais o etali nationalité lo elobi ke muta kokozala abotami 50% ye moko aza libre pour na nationalité azali. Akoki pe kozala papa mundele mama mundele ko abotami na Congo alobi ke ngana sepe na ngana zala congolais aza libre. Alors muta bongo soka poni ki aza congolais bolongole congolais pona nini. Botuni ngai te na kokoba kisaka ke toza vraiment na kanda biso bana changu. Po biso wa tosali ke Fati akoma place wana. Tosali ke Fati akoma place wana. Ke biso tango akomi azo kipe bana changu te. Bana changu azo kipe bango te. Même ata projet na sali ya soki ya niba obenga komoni. Te projet moko eza ya banzela komoni na Chiluba. Chilenji soki Chilenji wana tomoni ke a négligé changu. Chilenji wana privilégié limité, a privilégié Mbujimai, changu koto Chilenji wana ezate. Alors biso be toza la posa ba bongisela biso banzela. Bote papa. Naza mwana chongo obligé. Na mwana mabe. Asali na eloko moko te. Parce que soki muto asali na no 4 bandi ya ye. Yebe luka 8 bandi moko na bichaza kende ko sala yango kuna. Jamais okunda mabulu esika muto asala kinde ebukane okunda mabulu. Po o tuble mboka obiki osali te. Soti muto wana egaba de problème. Soti muto wana asala ki wana. Toza ngo posa te. Rai wana ebukani wana kutukuna mapela kuna. Asala eloko moko te. Toza batu. Bocha kasi ofele. To moni ofele yango te. To ta bana damo suko awa. To moni ofele te. Eloko moko te. Mutuka awa biso yofutaka 1000 fois toujours. Oh 500, 600 te tofutaka 500. Moni Félix asa eloko te. Ne fils kuti ke mutu alaki liboso nanu azonga ke ye alonga na ye nanu. Ah, ngawe bi abongo. Kasiko epona ngai. Mbote papa. Ngai eloko la bakisa pona président Fati entourage ya président on a bien. Pour qu'il na projet na bien. Entourage na ye. Entourage na ye eza bien te. En tout cas, la scène de président a toujours population, peuple d'abord, papa Lobaka. Le président a bien. Donc, on a entourage, en tout cas, à Rotamola bien. Et là, on va s'arrêter à moi. Oui, Mbote. Voilà. En fait, le combattant, il y a IDPS. Bazo bénéficier d'un pouvoir à Tamukete. En fait, bisognon son peuple qui va combattant. Parce que tu bundi pour Namboka. Avant Félix à côté Sikawana, on a la voté Félix. Na eba été qui a reçu pour président de voter à la très lobby maté. Bah non ça va zigzag mais Félix Abimi. Papa, en fait, Banzele c'est belé au sal à la Congo. Loi pas manji. Ti pour kuna likolo. Bima Pascal, nzela mo za accept Congo ezali. Est-ce que ezaka nzela mo monique o ba nyoka ma population. So monique très nzonga te balongo la biso rai bati la biso prince. Et l'autre aussi na wana EDD. On a que population ko malamu DD. On a que population que makamutu et tout va bien. Na habite Bible dit que ne juge pas selon l'apparence mais to juge selon la justice de Dieu. Président, auto c'est la justice en Nzambe sikol. Oza présence en place. Dans le peuple n'est pas souffrir. Comment chef va présenter mon lokene? Pour le seul homme à Boumouabino, peuple besoin qui pète pourquoi? Hein? Penzala ou et comment kende? Toi Nzala et comment les gâteaux toi $, pourquoi? Et Dédé. Et là il y a tous les choses à bout. Est-ce que gouvernement congolais et comme s'il vous plaît papa, est-ce que gouvernement congolais et comme nous collons tous à Rachel, hein? Koulou n'a pas eu ma crime et pas eu finalement.
papa bazo kele kanya lo liboso kele je vous en prie papa lo liboso kele kanya makase c'est résultat on ça loning to bani no résultat ya liboso te et deuxième lozo kele kaka so monique to kulozo parce que toi c'est dans la bête na Congo makambo misele ezate betijamba o bazo tanga badiplôme ozobima soyebisa ngai bamatricule oyo boyotaka bato na bino baza bato bafanda wana longtemps de longtemps oyo baza wana bokochange bango te balungwa ka bapapa na bazalaka bachaine bazali papa ozala luchaine salaki bachaine oyo babénéficie mpe kosala te kaka mpona libumo na yo mpona na famille na yo sala mpe mpe mpona bachaine babénéficie Nalikamo etali nationalité, vraiment une très belle question. Né congolais, grandi congolais, mort congolais. Na boti enchaîner nationalité te. Toza ba congolais. Ata muto za libanda boti na mundele, o boti na rwandais. Ata congolais. Siko tant que biso ta ba congolais to bunda pona mboka na biso. Papa, c'est la terre mukié, hein? So moni go yiba no ba minéraux bo yiba na bino. Mais c'est bano ba o biso ba to toza génération ya balia malamu ba vivre malamu classe surtout classe bana avenir bana demain se prépare aujourd'hui hein demain se prépare aujourd'hui l'avenir aussi prépare hein mbote papa kombo na nga Guilhem Moussafi. Oui. Oui. Eza échec. Bilan échec neni. Na ba campagne na bango na ba projet na bango ba ebisaka biso peuple a revivre bien. Kabila a serré biso en même pas. Yefa bandana pas social akoki yango te. Po Kabila sela biso banzela nyonso ba makambo nyonso tomonaki. Yefa bandela nanu projet na ya liboso ifa zala nango social ya kolia peuple congolais. Congolais a prometaki biso congolais abandoler 3 fois par jour. Na minute Kabila bandoler sabiso ta loso na madesu to tonda te mais yesu ko la li sabiso na njala na projet to kolia soso mobimba yo moko. To komi pe pourquoi to la linzala to vivre to matembela otokisa to regretter nango makasi parce que ya lobaki aza quinois Congo aza congolais quinois abongisa peuple congolais on comprend batu ya peuple de bano pesa bango misala batu ya IDPS ata numéro matricule ya te ba pesa bango ka whisky na gene mbote ndeko mbote ndeko bon ngana koloba boye vers les années 65 constitution ekomaka non oyo nyonso abotami na Congo aza congolais lelo tozomona ba na kotanga kombo te po ekozala mabe ba congolais mususu baza ba rwando congolais ils sont pas des 100% congolais mais biso ndenge toza boye en commençant par moi-même fier d'être congolais 100% des pères et des mères et des ancêtres congolais ezate kaka non il faut yo babundela yo pose à la congolais te identité na yo eza congolais 150-50 eza congolais mais c'est à toi de choisir papa ou maman okobotama na France papa eza congolais maman eza française baotia au congolais te baotia au français po botami na France soko botami na Congo ndoza congolais eza te botami na France, oye na Congo, non, moi je suis congolais, non, t'es pas congolais, vous êtes français. Bon, eza loisir, il faut balandela yangonde na ndenge sengeli. Kotia eloko na eloko na place nango. So oza congolais, oza congolais, so oza congolais te, oza congolais te. Komitia congolais te que po oye na Congo za la congolais non.
Mais quand on peut expliquer, parce que tant qu'on va lobby de ma nationalité, on a des gens à acteurs politiques, notamment Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, il paraît bon, on a ceux qui parlent bongo et couper ça sur les Congolais Kanda. Moïse Katumbi c'est un Congolais, Jean-Pierre Bemba c'est un Congolais, Martin Fayoulou c'est un Congolais. Tolanda les ont dit. Ancêtre na bango, waneza oyo bango bazo kanisa keno bazala ka soki banani te, baza ba Congolais. Comme lui-même le président, il est Congolais. Bande ko na yo bazala ki na ye babundaki na bango baza ba Congolais. Balinga te balongola baninga mususu pona bango bazala place wana non. Bon, Nabila a 3 ans oyo. Je ne dirais pas négatif, je ne dirais pas positif. Dans le banini. Azana idée ya kosala eloko, mais azo réaliser en côté. Ba promesse nyonso ya campagne. Jusque là attends qu'on ait koki samité. Sur le plan social. Et là comment on est salamité. Toboyi tazana idée azo sala ba moment ba saute mouton banini. C'est pas ça le problème. Congolais pour na mutu asala musala malamu, il faut azala ventre plein. Ceux qui m'ont allaité à tout indien qui m'a mis en place on a ta démettre en boya pour allier. Alors social indien à Congolais on tout ça pour ça. Social il y a Congolais premier point. Après à Okina babilo on est muso azolinga ba projet on a disconvient pas mais social il y a Congolais il y a des essentiels pour nabiso. Merci. Mbote. Comment on a eu Mbo à la RAC fidèle. Oui. En tout cas, c'est négatif. Attends, le chèque belé. Attends, le chèque belé. Nandenge ngai na kolindenge na zaliboye. Na salaki no TCZ, société à transport. Na sali na Sotraz, société à transport. Mais jusqu'ici, la société on est Koufa. Mbongo ekende pamba. Tokoma ba chômeur. So ko tala kati ya bo nyonso bazali awa, so tomboli mosapi, moto aza engagé na société mo quelque part azate. Sauf azala moto a coup de main. Le quoi tozali awa bo nana kola sanga. Le quoi tozali awa nana kola sanga cadre de service na ye o aza engagé azate. Donc côté social eza mabe makasi. Mabe makasi. Engagement service il y a travail, ministère du travail, ceux qui peuvent passer à la canine, nous avons évité. Parce que l'engagement, ils ont engagé, à ça le contrat, il y a employé engagé. À ça la caté. Et ça, c'est le logo zéro. Loba mama. Nazoloba, tala passé à Maï. La famille n'a pas n'a mon passé à Maï. Maï est toujours dit dans la carte à Maï. Bana misali, toza na passe. Na yaki na ngoka na tjani, chasa oyo, na fala kana tikamba, bana ngaba kumakai na kana mona sa. Moyena sala basemeki na ngaba sipaki mangana bana na loja, te na yena vile na chasa. Moyena sala ezate ya mona na zipase na bana ko makabase, Maï ko bana ngaba dia. Mata klasi bazokota kaka na tie bango salaka wo wana depasi mama moye na sala ezate seke na keni kuza. Merci maman. Motene kombo na ngai Monsieur Ngoyi Lulu Israël. En fait, s'agissant de l'analyse sur les plans de gestion, il y a Mboka, il y a le président de la République, banda accession na na pouvoir tu les lots. Bilan nae est un peu positif, un peu négatif. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire quoi? Quand je dis un peu positif, il a posé les actes, les jalons. Yamotouya a créé la fondation Aminene, telle que la gratuité d'enseignement,
chose qui est inscrite dans la Constitution pendant 2006, mais qui n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui, avec son avènement, bana bazota quand même classe ya ofele. Ba soulager biso ba parents tant soit peu. Quand je dis maintenant négatif, c'est-à-dire il faudrait aussi d'une part comprendre qu'il a hérité un pays où il a descente aux enfers. Kabila a complètement détruit ce pays. Il a détruit ce pays. Ata soki bazwi mboka oyo bakendaki bapesi yango Barack Obama na sima Kabila. Kongo ngaki ebonga ka te tonga to souffrir kaka. Donc to apprendre que serait ceinture, bazo poser ba jalon, il fera son temps après son départ. Toko se sentir quand même un peu soufflé, toko respirer. Paris ezalaki fait Paris en un seul jour. Il faut apprendre à vivre avec la souffrance, mais que se battre kaka ti tokolong. Pona yango esekisi nga mwandam naseki nakozongisana mwa mutu na moko muke tozali l'équipe Léopard awa na mboka oyo ntango tobetaka bamatch bakendaka kolukela biso bajoueur professionnel wapi na mikili ya poto. La plupart bajoueur wana baza badétenteur ya nationalité ya bisika bazali kuna ya bapays d'accueil na bango, mais ntango koma makambo ya loisir mpo na honneur ya mboka bakendaka kozwa bango. Mais lelo oyo na mboka oyo nationalité zanine, c'est le fait d'appartenir à un état. Moi je suis juriste et d'ailleurs pour ngai il faudrait ba retoucher constitution wana balongola unicité na exclusivité ya nationalité congolaise ba fongola yango mutu akoki kozala ta na 5 nationalités état lié ceux qui azana ambition ko servir mboka en bon père de famille batikaye. Être congolais, c'est un état d'esprit. Être congolais, c'est un état d'esprit. Et ça, c'est que le cola, papa na bino a bota za kata kokombe, maman na bino aza mutu ya kuli kimbata awa. Ndo za congolais non. Ba koki ko zwa pe mwana oya bota mina maman française mais papa na ye congolais. Atala lobité na kati na ngai nazana makila ya congolais. Aye na mboka oyo atongi yango apesi misala asali koleka moto oyo tata na ye na mama na ye baza ba congolais. Pona yango conseil européen na président de la République eza oyo. Excellence, Monsieur le Président, avec tout le respect. Yokangai, nayebi ke bino bovandi mingi na poto. Bozalaki quand même batu oyo bobotamaki na ba papa politicien, bazwaki mwa bambongo akotinda bino bokende ko vivre na poto. Bokoma na culture mindele et surtout oza moto ko na Belgique. Toyebi na Belgique na bino bobetaka une année sans gouvernement. Mais mboka etambolaka nango. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que mboka wana administration est vanda. Mais si koyo biso a administration za ya kokufa. L'administration au Congo n'existe pas. Parce que tangu au bloqué biso gouvernement ezate, monsieur le président de la République. Vous êtes parents talabiso ba contrat d'investisseur ozo tambolela tongo midi pourquoi pour la koluka yango. Il faut exécuter ce qui gouvernement est responsable et ça en place. Alors le gouvernement est exact. Attends que koya biso ba investisseur à Qatar ba koya ko négocier na nani. Ba négocier na batu ya nani ya Simanda. Bonjour leçon dans 100 jours. Et je prends la arrestation ba kanga batu même bongo ezonga te la trésor public. Pour la ligne. Directeur de cabinet a joué toutes mesures conservatoires à instruire le gouvernement qui est en place que vous posez un acte pour engager la République. La mise en place, va sortir quelqu'un à la et ça les marquer quelque chose à coordonner la présence.
lelo pardon ndeko na ngai tala pese conseil lelo yo gouvernement kiluka eza recruté démissionnaire eza koassume baaffaire courante même pratique wana emema biso na procès 100 jours yango toye nango lelo awa directeur de cabinet actuel mwana Belgique asali kaka même erreur oyo prédécesseur na ye le vieux Camere l'homme na tenue bleu jaune asalaki directeur de cabinet papa erreur yo sali ya motuya ozwi mesure moko après investiture actuel gouvernement okosuka na prison pour un projet à tirer gelou puisqu'ils vont continuer à détourner les fonds et par la suite le kola yo moto komi ko gérer komi ko engager mboka yo moko gouverneur à banque centrale yo moko premier ministre yo moko ministre à budget yo moko ministre à finance problème est ça biso to vandika to sotala tozo la gouvernement et bien so ba publier yango to ko mobiliser ba to ko sa sitine il faut que nous comment la IGF il faut que la IGF a ça la audit ya gestion ya fonds o ezali babimisi pour la projet Chile Gelou et beaucoup papa talanga ina 100 jours bakanga batute na oyo na actuel IGF to ko kanga cabinet mobimba biso to ko ba conseiller kuna Mbote papa. Non, jusqu'à présent, toza lokola tobakisi lisusu 2 ans ya souffrance likolo ya 18 ans ya Kabila. Tobakisi 2 ans esali lokola 20 ans ya peuple congolais zo souffrir. Tant to votara Fati, to mola ke mboka ko bonga parce que tozwi congolais. Ndenge biso que non azalaki bloqué. Bakangaki basinga moya sala ezalaki te lelo aza libre azwi institution nyonso na kati ya maboko na ye Sénat parlement tout eza na maboko na ye mais loko zokamwisa biso comment sokoka kobimisa gouvernement keti lelo likambo ndeko auti koloba awa yango wana esalaki ke bayiba mbongo na projet ya 100 jours yango moni oyo esalaki ke Kabula omeka koyiba parce que ministre na sport aza incompétent aza sortant et esongaki na présidence et pas ya inspecteur chargé en finance chef de l'état pesa ordre ozomona ndenge ezolukoma bitournement ebima likolo makambo ya gouvernement eza te yango président bimisela biso gouvernement afeke mboka etambola les congolais souffrent préoccupation bacongolais eza souffrance na minute oyo bosunga congo bosunga congolais non likambo nationalité papa na il a profité l'opportunité de likambo nationalité président Fati s'il vous plaît soyons sérieux tant yo les gars qui avant yo tant on sera qui na baninga ensemble on sera qui campagne il y a opposant autant qu'on le makambo jamais yo le comme il a pouvoir on a soulevé likambo ba condamner nationalité congolaise non ils a faux débat pourquoi parce que ça qu'on privé ba métinho so ba les représente jamais la Congo ça on tali bien ils a non moko ils a faux débat congolais ils sont préoccupés ils ont tout la souci ko bon samboka muto aza la bonne volonté ko sala mboka ekende liboso président Moïse Katumbi aza ko mériter à la président na Congo président Bemba aza mériter à la président na Congo président Fayulu aza mériter à la président na kati ya Congo tomoni ba action Moïse asali kuna na Katanga ninga bongisi Lubumbashi asala makambo bien na kati ya Katanga est-ce que zaki qu'est-ce que soko que ça Katanga Moïse asala président Robert Banga parce que ba yebi ninga saki social ebonga abongisi éducation abongisi makambo ebele de même comment tu Bemba il s'est bâti la carte en mboka la biso pour la Congo échanger bon lelo pour l'équipe président longola bango la place on va que non et ça va pas on les a ba tozo benango eza ba stratégie politique boti kabilo ko wana tika congolais nyoso za la libre oh ça ta la biso ezali muto za la bonne volonté ya kosunga Congo kende liboso cause la nationalité eza nango na eza préoccupation la biso te merci beaucoup mbote papa comment on a Patrick Flanco ouais bon bilan du président na oloba clairement que ils en a 25% en réussite ou ils sont positifs
oyo nyonso etikala eza négatif nga oyo nazoloba Patrick nalimete nde nazoloba boye lelo bato bafils mokoko ayebi nga na combattant ya IDPS oyo nabundi na IDPS combattant IDPS peut-être komba bayebi ngai nga je prenais mon argent nazofutela bato mbongo tokende nalimete kobundela mboka mais depuis président azwa pouvoir nabundaka lisusu te natika na kanisa yi tokobonga na kanisa tokozwa misala tokotanga ngai aza ingénieur na peut-être kongomba bayebi ngai nabundi même kobanda awa tina limité mais ndenge balobaka ke moto akozala motema monene na français ba grand cœur mais pas la ngana président biso aza na dépôt ya ba cœur parce que moto akozala na patience ya boyeté aza quinois aza vrai congolais mais oyo tozomona awa ye balobaka le président c'est la personne la plus mieux informée de la République information nyonso oyo aza nango pourquoi azokoréagir te patience na ye bato azokufa patience na ye bato azonyoka patience na ye de tuerie par-ci par-là. Prévenez. Nous n'allons pas être ici à ce moment. Nous sommes moins de 18 ans. Il faut que la misala et la classe. Ceux qui sont dans l'environnement, cela veut dire que misala les athées, ceux qui les acquis, nous allons même interviewer.